Mbote na bino banson bandeko balandi ya émission na biso mokolo mwalelo. Solo bomesani deja na manaka oyo tolakisaka bino calendrier negro africain kobalisa yango na manaka ya bapaya. Bongo na mokolo mwalelo tozali na calendrier ya baindo mokolo mwankandu mwambe na sanza ya misato na bosukisi bopemi bwa mibale na mobu kama oko na tuku misato na moko na eleko ya vula tete oyo tokolimbola. Tozali bongo na 8e jour ya 3e mois na biso na fin ya 2e semaine na l'an 131 na saison de pluie. Oyo ezali bongo kobalana na manaka ya bapaya. Oyo tozali jeudi le 28 novembre 2019. Date oyo ezali pona bandeko na biso na Mauritanie oyo bongo basilaka na kozwa lipanda na bango na mokolo mwa le 28 novembre 1960. Mauritanie bazalaka bongo colonie française. Kasi na mokolo ya lelo tokobeta lisusu kaka sete na makambu oyo ezali koleka na Beni. Biso awa tozali penza ko soutenir yango à 100% bana ya Congo to telema. Ezali occasion ya malamu awa population asosoli ete vrai monguna ya biso ba congolais. Ezali nde mindele. Ezali nde à travers mission na bango ya Monesco bazali ko faciliter pillage ya mboka na biso. Ba lembate to lembate to zala eloko moko kino bakokima. Oppression ya peuple muto resistaka na yango azalite. Bandeko na biso oyo basili kokufa kuna pona cause noble kimia ezala na milimo na bango pe milimo na bango telema makasi ezala ba énergie pona biso ba etotikali na mosuni awa. Ba gouverneur ya ba province oyo misusu tozali to laksa ete toza ko compatir bakasi na bandeko ya este. Bokangela biso non ba distraction oyo ezali awa ya ba musique ya kilikili. Peuple azwa nonu mayele nanu atelema ndenge bandeko ya Beni bakomi kotelema. Yango nde vraie révolution oyo tozali koluka pe peuple azana ngo besoin po mboka ekoka na kotelema. Tala oyo tokokai koloba na mokolo mwalelo. Totombeli bongo mbotama elamu na bandeko banso babotama 28 novembre pe mokolo mwankandu elamu na bandeko banso. Kimia ya tata mokeli ezala na biso nde tokutani na manaka oyo ezali koya.